l'église doit être au milieu du village. Pona koboma moto soki kotoyo epeli soki batu bazali na ba conflit, l'église doit être au milieu du village. Côte Vital Kamerhe. Chiko papa Yesu, yo en tant que politologue, politique d'abord, et puis politologue, ozomona likambo ndenge nini ndenge batu balobi ke candidature ya Monsengo na yebite so lobela yango mikolo yo po namonaki bata accompagnant les petits oiseaux pe ba en fait na yoka yango bazoloba na ba radio liloba et tout ça. Candidature ya Monsengo ezali ko distraire, ezali ingérence na makambo ya mboka. L'église catholique depuis quand église akoma kokota makambo ya politique. Donc pape na soki Vatican balingi ba récupérer situation politique ou bien soki pe Monsengo balinga récupérer situation ya politique na nini kuna na mboka. Bon, papa Yesu yo zomona ndenge nini? Est-ce que ça likambo bien? Est-ce que ça erreur? Est-ce que ezali likambo ekoki ko salema te? Est-ce que ezali mbala mususu voix de eza lumière moko boya mukie? Eza likambo bien oyo ekoki ko mema biso na ba résultat moko bien ou bien ndenge nini? Omoni politique ezali eloko te oyo elobi emi lobeli na yango moko te motu boye akosala politique te kasi sango papa Yesu yango tozoya politique emi lobeli bongo te eza batu nde bazali ko lobela politique na bango ozomona so ota net na France ba parti politique lié na religion na ebite so ekomi na sima mais na ndenge na ebeli France ezala te mais en Hollande ezali oyebi yango eza na parti politique chrétien ezali mais soki sikoyo basa parti politique musulman au moins baroganga et pourtant ba pays quand même ezali pe oui et pourtant ba pays islamique eza nango baza ba islamiste ba mola baza bazo déterminer politique mais soki sikoyo yo lobi osa sikoyo parti politique chrétien nde komona pe baroganga ozomona mais biso sikoyo problème na biso sikoyo na Congo eza nini eloko na biso oyo biso oza nango eza nini soki église eza au milieu ya village quelle église? Est-ce que c'est notre église oyo eko trancher makambo na biso oyo eko meme équilibre dans la société to c'est l'église de l'autre là? Il y a un problème na biso papa Yesu bongo l'autre là on a non mais amso bat ba comprendre te l'autre là bon autant qui Vatican wa ke batmso azolo ba Vatican alanga sa récupération makambo kuna oui bien que Vatican eza état eza état mobimba et donc nde on azolo ba problème na biso ba congolais yango wana tozali kotalela makambo ba paya toyebi yango ndenge eza te mais tozo juger yango par rapport et bana lo bata mutu nanga emene tozo juger yango par rapport non mais Vatican eza état mobimba eza état donc tobosana yango te pe Monsengo ajoaka perole na tango ya transition oyo il y a deuxième république balobi qu'il a le sang des Mobutistes amela makila donc rien de bon va sortir là-bas one is autre chose parce que Kabila pas le baki aza entouré na ba Mobutiste corrompu mais ye wana za na bango kaka fani na bango ye moko pe abimela wapi eloko nini ya malamu ekobima wapi po bato bazana poto bato ba apreciaka ba o batonga yango ba fani sa makambo eza kaka ba oyo ba conservateur ba o wana ba pia ba voleur ce sont eux nde ba sala loi wa nde pe ba sala pe ba partage ya ba bien na bango ya ba richesse wana o ba komisiko ko exploiter mingi nde nini classe moyenne eza bango est-ce que na bamboko biso fond de révolution nini salama awa biso to na royaume Belgique royaume ezali eza na kata démocratie na ndenge na bango na Angleterre ni surtout donc faut pas se tromper eza likambo ya Mobutiste te parce que bakoloba ya za Mobutiste en quoi bakoloba ya za Mobutiste
bon sikoyo pe bamitiaki église catholique emitiaki mpona accord ya Saint-Sylvestre bakoloba na bango mpe baza bakabiliste en quoi mpo bato mosusu mpe balobaka na bango mpe bajouaka mpe role ya Niger ya pouvoir mais wana eza bato ndenge bazokanisa ngai nazokotela ye te parce que ozokata nga ntango nga nazoloba ekoyo abima lokola ke nazodefendre ye il faut tika nga mpe nona ke nona pense nanga mwa moke avant okata nga kaka na libandeli omoni nakoma ekoloba église oyo ekozala milieu ya village c'est quelle église eza église na biso te oyo ekozala na milieu ya village mpo toloba ke yo mosengo ofanda kuna ale yo ebongo eza kaka mosengo ebongo so bamusulman mpe babi bango mpe bao mpe so balobi mpe bango mpe tokoloba sikoyo nini non mais likambo wana eza nde likambo il faut na ntango boza na église na bino oyo efandi na bavaleur na bino bundu dia Congo Bundi ya Congo eza oyebi yango bien ezali ya nani ya Nemo Ndansemi bundu dia Mayadi kasi ya Nemo Ndansemi bundu dia Mayala yango nde eza côté religieux côté politique nde bundu dia Congo bon est-ce so mona ya zokendo te yango na ba province mususu kasi donc zo mona wana tozozo ngaka na makambo ebele o wapi sikoyo kozana milieu ya village o wapi. Tu comprends? Donc, il fallait to yeba. Donc, papa, il faut redéfinir nano église nano. Ndenge zo ba o wapi ozali milieu village. Donc, il faut redéfinir sous église sous. Autant où tout ça nango temps examen ke bat babi monsengo azali alternative crédible pour une alternance pacifique. Batu ya DCID na batabanini mususu o baza kuna pe soutenir na église catholique. Te toza na tamukete. C'est exactement comme ko redéfinir église te. Ezali nde biso nde bato fo toyeba spiritualité na biso po ezalaka nango il faut nde ko redéfinir l'homme congolais to la femme congolaise parce que mi yebiti likambo yango wana nde na yebisaki yo kasi bat bazokende ko sala appel na église za biso te po ezala na milieu ya village na biso. Mais papa ce zande moko te na mutu soko bi on n'a pas réussi à changer l'homme congolais. C'est ça la folie penza ozomona folie munene yangwana yango moni ke mutu alingi a changer batu akokite akomi siko na passion pour na mboka ozomona te ke eza déclaration moko eza aveu ya échec eza aveu échec bon ndeni yoko ya po o changer mutu soki ozolesa mutu wana te ozotika kufa na nzala ozochanger pas comme mombo na yo donc changement est cause positif tout comme négatif mais heureusement le simba quitté c'est bien donc likama musengo na ibité na contexte nini oyo batu bazali kolobela pona yo ki ye moko te alobi ki alinga za candidat soki sikoyo ye alobi za candidat est-ce que ba préalable oyo même il y a accord en ya senso il y a cinq plutôt ils a respecté tetilelo siko ceux qui a candidat ba machine wana voler dans le col il y a religieux et ko voler ba voana été je ne sais pas batwango oyo ba désigner à ta candidature dans la présidentielle na éviter ceux qui vraiment ba réfléchir malam ceux qui dynamique chrétienne pour l'unité de la démocratie voilà on le bien dynamique eza ba chrétien un regroupement de plusieurs organisations laïques chrétiennes. Olobi yomoko. Enfin, nazo attaquer na ba chrétienté, mais ceux qui ngapé na nga chrétienté na koloba ke non, bango ba komi ko sikoyo po ba zwande ki bokonzi po ba za ba chrétien po ba imposer ba to sikoyo mode de vie d'après le christianisme, d'après la Bible. Bon, ba te pe ba koki pe ko rejeter et ko ma pendenge msusu. Or, mosengo aza personnalité moko yo ba kokai ko conserver yango. Na sens autant msusu ba babi tout ça la transition sans Kabila tout ça a besoin de mutu moko oyo à cause la oyo a une ambition politique à côté candidature na été pour aluko sala ke makambo e kene malamu ba po ba lobby depuis 1900 président ya Seni ba lobby que depuis 1960 ba laïque bo échoua na bo sala ba échec na échec et lo comme lunge bimate yango ba lobby ke et puis papa en passant ba lobby pe likambo yozo ba to yebi pe ke batebele ba koloba ke non mode de vie so nini chrétien ba bité bon siko ba chrétien te baza kuna na kati mboke kendawa tile lo to zani ba chrétien ba baza kuna na kati yepsanga ba chrétien ni te ba kuna na kati ba sala ba mariage na bango wapi
batema bana bango basala yango wapi ndeni bakoma wonga na susu bandimi na bango basa ba chrétien Kabila asaki mariage ne wapi asaki yango wapi Mobutu asaka bamakambo na ye ya mariage wapi batika na okosa ndenge wana basa ba chrétien bazowanga na bato na bango bon babi peke bateya bango bateya nde bato na bango nde liloba ndenge tomonaki de ye mosengo ndenge alobaki bien baza ba médiocre ndenge tomonaki pasteur na biso ya protestant alobelaki bango ba vérité boye c'est ça qu'il faut faire mais faut pas kobana wanga na bato na yo non papa espo babi peke non pour na ye azo réunir tout le monde derrière lui et j'allais pouvoir moko boye oyo bato nyonso baza pardon aza mutu moko oyo azo réunir ba voix nyonso na ba opinion nyonso au sein de la République na ba coin nyonso ya République yango kasi nalobaki te soki ezalaki mpona koloba transition sans Kabila ye azala président ya transition wana na sens wana ke akotia candidature na ye te na baélection ekolanda bon pour esala ke aza na intérêt te na kati ya organisation ya baélection intérêt personnel te quoi intérêt na ye ezala intérêt général to te aza président ya CENI commission électorale indépendante nationale indépendante eko se charger na organisation ya élection pona a favoriser mutu te a frauder pona mutu te tu comprends yango siko ba qualité on a ozotanga pona yi ben nyonso wana so réunir yango tout autour na ye ozomona ke ekoki kokende na ba fonction wana mibale oyo nga na lobby mais koloba ke amitia candidat ceux qui a bandi campagne votez moi pona boy mais bato pe bazala pona ite bako attaquer yepete bako attaquer par exemple santu te mais siko yebsanga tango wana boloba skoni parce que enfin national lobby deux fonctions wana nde tango mususu na bitango mususu na biteke azala la seule personne na bitango mususu na sens wana nde na ba qualité otangi o batangi pona ye voilà kasi papa esu babi peke crise humanitaire moko eza côté kuna na Équateur mais bato bazo ke ba cause nango et puis eloko moko boye frappé nga makasi na eloko na otanga ya makamba crise humanitaire ba mama ya bana oyo bazo pesa bango ba vaccin bango bato balobi ke soki bana ba meli ba vaccin wana te bato batanga te bakinda kelasi te na discuter yango kutu na grande sœur nanga za médecin pe et puis en coulisses ye apesi ngai raison alobi ke eza bongo mais toza tellement na force te pona ko combattre ngo ba mama oyo bakolo ba bébé ba remarquer que soki bana na bango ba meli ba vaccin te bana bazali bien tango kaka après bana ba melaka ba vaccin soki tan eleki bana ba komi kobela mais bana oyo ba melaki ba vaccin te bana bazali bien sikoyo bato balobi ke donc c'est que ba vaccin ezoya komema yango mutu ezobelisa bana po ba vaccin mususu eyaka na solo na grande sœur nga médecin alobi ke pona tunaki po epa yebi makambo kuna na Congo na tuni alobi ke oui effectivement biso nyonso mokili mobimba yebi ke ba vaccin wana yango mutu ezosala bana ba polio na nini kuna na Équateur plus bazopesa bana ba vaccin yango ne mutu ezaki koti virus na nzoto ale bana lobi bakomi susu buka ba yesusu ba pesi susu siko papa yesu ba autorité na biso toyebi na bango ke baza irresponsable bon likamba boy tokosa ne bakosa ne kundet kuna na mboka Congo pona sensibilisation eleka makamba boy vraiment ils a bien été ici là bon moni les points au soulever za point moko munene mais na osala l'effort na réagir na ona na ba minute mo moke pona atana biso pona ibike oza suna ba sujet mususu zo linga tosolola même awapi na bamboka na bamoko na Europa wa ezala pe na bagroupe bato pe baboyaka bamakambo na ba vaccin même vaccin ya grippe ezala pe même na bamédecin oyo batelemela yango balobaki non eza mabe ezotia kutu bato salite na nzoto bo utilize yango te bazomela bato baproblème eto ezaka mpona Congo te donc ezanga te mutu na kolobaki bavaccin wana eza bien mpo babana wana ezanga te oyebi vaccin bato pesa bato contre Ebola sikoyo esali nini effet nango nini bato déclaré sikoyo ke Ebola esili kuna soki na Équateur kuna fona bangi so mais eloko yango eleki ona bato yango bazwi vaccin bazwi na bango contact te
na bato azaki na Ebola. Donc vaccin on va tester en nini. Siko mbongo ekewana. Siko natina siko bato na badjo ngo siko na nzoto on va tikana nango. Il faut siko ko ça suivi na bango. Soki ekoya osuka nini soki ekoya pesa nini. Bazui basi ya bazemi awa bo na poto awa. Oyo bana ba on bazo ko se développer malamu te na libumu. Na placenta kuna bazui ba pesi ba on ba Viagra. Viagra ou ba pesa mba soki za ba problème ya hotel. Viagra wana bazo pesa ba bike non lokola Viagra ça rapport à makila circuler bien donc et comme ça que makila circuler et kota bana kuna bien na libumba mama pour ba se développer malam pour ba zangina ba retard ya croissance. Mais siko ba mama na ba meli ba Viagra et ça nzoka ezo boma banango. Heureusement Hollande a eu courage ya ko stopper yango pe ko publier yango kolobake batika. Basala ki expérience na groupe ya une antenne ya ba mama zemi oyo ba pesi bango ba Viagra na groupe msusu ya contrôle ya une antenne bato ba ebi neti boyebi ndenge expérience ndenge zakande to ebi bozo comprendre groupe ya contrôle na groupe bazo zwa kisi groupe ya contrôle bazo zwa kisi te pourquoi bien on contrôle pour ba contrôler à partir ya groupe wana ce qui effet ya kisi ya bato bazo zwa e kozala ndenge ni pour ba mona différence mais na groupe bazo zwa kisi bana bakufi epe bamsusu bazana la problème makasi groupe bazo kisi te ata mona moko te akufi na même période wana bana babotami koto bakufi koto bakufi te alors ba yo tirer conclusion ba moni que non bakata makamba donc bakoba ipenako kasi za bakoba parce que batuna rapide batuna ki ba ndimi bon yo parents aux un espoir te moni que tam sous seule solution ngwana oyo eko sala pona mona bota en bonne santé ça ni tout ça bon siko li kamolobi na Congo wana ezo sala makala na niveau ka ya ba gouvernement ezandenge moko ya sala makala na tango wa grippe moko ba grippe moko to soki wapi so na Amérique latine ya ezo beta bato il fallait l'état na bango tasoki ba décision pour ba que nous pesa bato ba vaccin wana ba fungoli ba gymnase ba fungoli ba sala nene ya ba conférence ba msu ba kende na ba stade ba kendo tiata bana ba vaccin to éviter après bana msu bazwa ko to ba maladi msu to éviter soki ndenge nini mais nyonso wana eza ba problème moko ozo mona ke industrie pharmaceutique eza na makambo minene oyo même ba chercheur mingi bazaka soki ba komi na point ba annoncer que ba komi na point ya kozwa kisi po esisa ba maladie chronique après au mona kayoka na raso eloko moko te soit akufi na baliwa moko pe mystique soit likamango ezoloba masusu te parce que eza na mbashi ya mneno eza wana oya ba nini ya industrie pharmaceutique bazo gagner mbongo na kopesa bato maladi biloko nyonso akolia ya mabe oyo bato bazolia ba industrie ezopesa bato maladi après ezosa bato batikala badépendre na ba médecine ndenge wana eza réalité oyo eza mokili bon yo gouvernement yo moko moni gouvernement congolais ya zane le coach ya mbongo turo yo andimi turo liboso tango ebole beta ikuna na Afrique tango balobi ke ekoti pe na Congo balinga baya na Congo gouvernement congolais babaki te boya te botinda biso ka mbongo biso moto gérer situation mbamoli kamango silaki na Ebola silaki parce que mindele ba monaki to tinda bino ka mbongo da likamango silaki mais turo yo loka bandima yake boya pe Ebola pe yena mbongo mais Ebola ngwa malonga monani te Ebola c'est silaki kala mais pour pas déclarer officiellement que Ebola sili yo kaka bon bientôt tozo déclarer fin Ebola bientôt ngoka ti ba moni ke bon tamso ba banda ko zela peut-être ba mona kamoko bebimi lisusu pour ba ke ate ezo continuer ba moni ga eloko te ba ko déclarer fin na ngote mais ba to ba zuwa ba papa eso Ebola ngo ezaka ki se bimaka noki so ke simbi batakoto e bimi noki te bon yebi batu pe na Congo pe babika même na tango Zaire wana et puis babika pe na batu babika ki na bandundu pe kuna oui babika ki na médecin na biso batu babika ki na bango ils appellent à partir ya expérience ça ma ki na tango Zaire wana nde ba mindele ba joaki maele akoye bande ni bakoki ko sala pona ko développer vaccin ya Ebola problème na biso et ali ndengo zolo ba wana ba gouvernement na biso bazana ba responsabilité pour badjo makambo bakenda ngo bien
tolingi komona lokola ke ndenge mundele moko asala pona biso tomona ke ye azali bon to dépendre na ye to croire na ye to pesa confiance je sais pas na ye bon ye pe siko na tango sa ndenge wana ye pas zo profiter pa bon moi na ye siko papa eso ba bike Moïse Katumbi na ye ba vina yo kaka ba bike Moïse Katumbi na china politique te ni a vina en tant que congolais homme politique olandela pe makambo avino personnel ezande nini po c'est Moïse Katumbi babika zozonga semaine prochaine na Congo si je me trompe pas le 8 mais problème est que ye Moïse Katumbi aza kuna na mandat d'arrêt ntambe mwamba lukisaka ye ayepe ayebisaki ye ke soko ye na kokanga yo bon sikoyo pe awa na Belgique o azara na passeport bon wa moyenga na confirmer zate me bato bazaka kuna balandela makambo na yesu kindeni bakombata babika azaka na passeport mais au grand étonnement ya biso bato toye komona ke Moïse Katumbi na awa na jie awa azalaki na Russie kuna na coupe du monde akenda kotala coupe du monde tazo tambola zo kende ba Israël bamboka msu bat ba otuna wana papa yesu na eza question na otuna te bat ba mi tuna ba msu pe oro kabula ide na ona biso bat ba otuna ba tambola na passeport nini ye passeport na ye awa balobaki eza na 51 feuilles page o ya suka ezalaka te page passeport congolais ezalaka na 50 page ya komini soki na 51 page ndenge nini bon aza na passeport te bon akozonga pe te bon candidature oyo azokende kotya kozonga oyo azotya kuna tambo mwamba azelaka ye mpo bakanga ye bon papa yesu siko likambo na ye ozomona ngo ndenge nini bon otangi mwa baspe ebele eza mwa mpasi mpona asala réaction moko to bana na retour na ye bon likambo ya retour na ye babika tie libaya akokende ezodépendre na ngai te wana motu nyonso to ayebi yango ngai mpe motu mpe nalobaki te mpo abima na Congo na ntango ye alingi azonga na Congo eza ngai te nde motu nakoloba soki namoni ndenge nini osolaka na bango siko ozomona teke no ata kobanga mbamosu na obanga baokanga nga obia asinye na ye kaka akendaki otya libaya nde bana kini baloba omoni bino bakongole bozaka boye soki bazosenga bino bobima mpona komanifeste bango moko baza wapi bana bango baza wapi sikoyo motu alobi atia motu ekomi lisusu azobanga te okende baokanga ye finalement bozolinga eloko na contraire nango non mais faut pas kutu koréfléchir ndenge wana fallait kutu koloba ke voilà makambo yango yango non omoni encore une fois soki alingaka na ye azonga mpe bandakala bato kutu babike soki azongi bakangi ye président esili mpo wana nde kofula ye nyonso yango wana bon sikoyo papa yesu ye Russie akendaki kuna na Russie passeport bakanga ye awa sikoyo akendaki komona kuna ndeni omoni likambo ndenge olobi ya bavoyage na ye wana bavoyage abanda kosala liboso ezalaki avant likambo ya Belgique oyo batwaki na passeport oyo ezalaki falsifie na ndenge elobamaka ntango akendeki na ambassade mpo asala demande ya passeport nde basalaki mpo batrafike badone nango mpo eza semi biométrique bon ntango alingaki na Russie nde ntango oyo batwaki ye wana na aéroport bon bapesaki ye laisser passer si je me trompe pas et pas belge bapesaki ye 2 semaines pour régulariser situation na ye bon après 2 semaines wana ezalaki na police soki ya immigration alobaki ke voilà ti sikoyo tozwi eloko na ye te akomi na situation irrégulière après wana nayoki so eloko mosusu te bon nayebi te bato balanda radio lisanga na Groningen na bato le petits oiseaux bozoka makambo papa yesu azoloba wa ya nani ya Moïse Katumbi donc papa yesu aza illégal
nga mutu na koloba te ke aza illégal nayebi so après wana toyoki eloko mosusu te bon nayebi so ndenge wana après wana toyoki eloko mosusu bon ata soki oyebi yango ndenge olobaki wana ke otizaki termine nga na ye ndenge nini bosololaka te oyebi même soki omonaki nga na ye tosolola eza masolo ya mboka eza masolo ya mboka mpona Congo mpona peuple se retrouver eza na bacadre wana bon mais c'est pas na ndenge ya kozala nayebi te soki katumbiste ou ndenge bato mosusu nde balobaka ndenge wana c'est pas dans ce sens là mais yango wana mpe nazolinga mpe kokomante makambo na ye makasi mingi te parce que soki ndenge naloba makambo nde narepete kaka oyo entourage na ye baza koloba tu comprends donc mpo eza na ntina te nakende koloba trop pour ça servira quoi et au servir nani parce likambo ya papier moto akoki koarrange yango akoki koarrange yango awa akoki koarrange yango kuna akoki koarrange Jean-Pierre Bemba ye wana 10 ans ya prison abimi azaka sénateur ye wana bapesi passeport diplomatique azozonga kuna na Congo mais soki toyebisaki bato 2 ans avant ntango azalaki nanu kuna nani yango alingaka ndima baye Kabila kondima azonga kuna te passeport diplomatique bakopesa ye nde bato banga baloba ndenge wana yango wana mwe makambo mosusu ezala yango na ntina ya kolobela yango tro te ozomona tozoya na makambo ya Jean-Pierre Bemba papa yesu sikoyo balobi ke na likambo opposition balobi ke opposition azopromettre bango mo na badéclaration na bango basala Kabila pardon na bakabila na bamachine à voler ya bafraude basala baproblème kuna balandela yango mais na kati ya opposition yango sikoyo balobi ke bazokende tellement mabe ke Martin Fayulu alinga koma président Tshisekedi alinga koma président si je me trompe pas nani Katumbi alinga koma président Bemba bakomi soko présenter bato susu catholique na biso Monsengo alinga koma président bon bato mususu pe na oyo vie na biso nani vie lika pe alinga koma pe président lika wapi vie lika oyo alobaki nabotela bino bana espoir alobi ke nabotela bino bana bon sikoyo ye mpe na kotuna likambo na ye soki eza correct bon papa yesu sikoyo bango nyonso nde balingi bakoma président boye bon bato balobi ke opposition yango sikoyo eza nango affaibli Félix Tshisekedi mpe batiaki motema epa na ye asangisa bango nyonso comme ça bazala bomoko bakende na baélection kote oyo kutu na awa kutu na radio Okapi kutu balobi ke Katumbi Félix Tshisekedi Martin Fayulu bazoki ko se présenter na baélection avec une possibilité une probabilité que Kabila aussi bon siko papa yesu elegandeni na ordre dispersé boy même erreur oyo lobaka na 2011 donc tant nazaki na kin na koko na biso tozobeta PMI ordre dispersé kente tiers 2006 tant nazaki na kin obeta wana 2006 tobeta siko 2011 nazaki na 2006 tobeta siko PMI tiercé ordre dispersé kente bon siko bango ba okay wa ba okay na tiercé to kente to ya 10 wana ba ke dispersé a romona pe boye Kadi Mpemba pa alalaka te akoti pe wana kaka makambo changer na papa yesu c'est bon moni sujet eza penza délicat moni au soulever point moko très important en 2011 na tango ba campagne wana ndenge na salaki même après ya UDPS na lobaki yango même la 2 fois tango bayaki wana coupe ya Tshisekedi for president na lobaka likambo na répétera yango toujours deuxième fois yemoko Félix Tshisekedi pazalaki na lobaki yango na ye na présence ya bato réaction na bango pende babandaki kopesa yebani et après bat na bango msusu bayaki susu na conférence msusu tango atokomo bunda sikoyo contre ba fraude électorale bakomaki kopesa nga raison ke nga namonaki makambo mais bon eza attitude oyo bato mosusu bazozala nango soki bazokanisa ndenge oyebi politique eza ndenge mosusu politique eza complexe tala sikoyo kuna ndenge olobi eliki ya wana bango bake kosigne déjà pacte kuna na PPRD bango bazo ya koti na plateforme wana oyo ya Kabila na bato na ye ye aza na opposition te ye aza moto ordre dispersé opposition te bon likambo ezali na opposition c'est ça
il faut redéfinir la personne où moto à congolais et congolaise. Il faut redéfinir. Mais papa, il faut retarder d'abord. Il faut yango soit balobi au moins humilité yango ni mutu et ça yango des ali bandeli a réussite ya makam surtout. Enfin nazolo bela mutute nazo côté ya mutute. Ce qui totali Jean-Pierre Bemba na une conférence na presse à sali ce qui interview à sali na presse aza pour candidat unique ndenga lobi pour l'opposition mais d'après ngai na matoyo ngai ngana landa ba commentaire na ba propos ya batu pona politique na Congo tisikoyo bon enfin Kengo alobaki yango na 2011 mais sikoyo ye Jean-Pierre Bemba lobi soki ba repona mutu mususu akosoutenir mutu wana mais oyo zoyo kana ba susuté pour ba lobandinga bazo baka ngai oza candidat so ba bien bongo mso ba mutu no sa libre pona a mitsanene mais bon ozomona que il y a pas d'appel appel ya kusana na batu ezate ou bango moko bazako bangana ou bazana humilité il faut oyebi koza stratégie et ezelo msusu boki ko reconnaître nda mutu et ezali ba propos na ngamoko zo engagé ka ngamoko ngamo nazomonela ngo ndengo wana mutuka Félix Tshisekedi botali nanu sur le plan stratégique parti azanango ndenge munene azanango histoire nango nyonso wana tout ça bobi bon sorry lokola parti n'est porté déjà na place wana pour être candidat à présidentiel et c'est tout pardon et c'est tumba na moment où lokola toujours bunda tous a besoin ya bibundeli otokobunda nango. S'il faut que se servir na côté on a le kola ebundeli pour na kokotisa ordre normal otoko yasikoyo ko sala politique ndenge ezalaka na elengi toko sala yango mais to sala nanu boye po tolongola na bosoto oyo to ana ngona politique po tokena makambo malamu ndenge bango moko balobaka tozali ba binemité na politique mais toza ba adversaire eh ben voilà donc boza binemité pona nini kasi boza ko banga na bino kutu bato biki bozali bato ya opposition nzala likamsiko esala kawana te zaka likama nzala te ezape likama lokoso yaniki ezaka nzala te ezape lokoso parce ba mususu balingi ba gagner bango moko po ba diriger Congo wana bango moko donc tozonga suna la main de fer te eza pona bongo te Congo eza munene il faut oyebi na politique donc c'est égoïsme yango baki lokoso ki moimi olobi yango égoïsme mais ndenge nini yo kosenga ngai tosangana elongo po tobunda tolongola libango eza na nzela ngai na mutuka naleka mpo oza na mutuka oleka otoleka biso mbale tobunda ensemble tolongola libanga ensemble po eleki kilo ya mutu moko ebongo sikoyo ntango tokolongola yango tokota sikoyo na mituka towela nzela wana oyo ekokisa motuka moko towela yango sikoyo biso mibale po toleka nzela moko na bo toke kosala sikoyo accident tokufi bo papa eso moni teke balobi ke nzambe abengi mutu mwindu na mundele alobi ke bo yo bopona eza anecdote papa eso nzambe alobi ke bopona yo lingi na sala ni mundela lobi pesa ngai pesa ngai nzamba bige bo pona nzamba bitete avant bo pona boye ba relo ko pona muninga no o bofanda kana na ko pesa double mundela kanisa bi bo pesa nga kolia abule ke sikoyo soki nzambe apesi kolia muninga na ko zwa double do akosenga muninga bi bo pesa nga kolia ka o ekokina nga ye pesa double Congola vanda beka ba shit c'est merveilleux Congola lo balanda radio lisanga vraiment ezama Congola lo bike tobola muninga nga tobola nga lisu moko do po yebike muninga ba ko tobole de misu bon siko papa yesu eza vraiment cadre na likambo lobi ya mituka bo siko ali to lega biso mbale tout ça l'accident siko bon mutu pa gagner te siko redéfinition yango ya l'homme congolais ozo ba papa yesu eza au monde que eza redéfinition de ya politique congolais l'homme na ba politique congolais le politique congolais voilà l'homme politique congolais yende mutu fa banda ko se redéfinir te eza kaka mutu politique te eza pena peuple
hein pour balbara peuple azo mérité ba dirigeant na ye et mieux soit les hommes na peuple parce que ce que zo mona kasi pe pas nanzala papa so ba dirigeant na bazo se comporter ndenge wana donc bango na peuple baza ndenge moko parce que ce qui peuple kutu yemo kutu à se redéfinir akoki koyako ko s'imposer et pas à dirigeant mais yo yebsanga na yaniki bino bolobi ke bozo soutenir parti politique bozo ata parti politique contribution au pesa raté ce ba bina mo pesa contribution comme ba comme senga mbongo te papa so poto yebi ke mais comment na te tant tozo pesa mbongo ngo mona na kati yango wana ba bisike ko kende ko mona na te papa yesu yango ba ko redéfinir kaka homme politique te mais ezali l'homme congolais ozo mona ndenge nini mona na te tant bazo ya kosalisa ba conférence wana ba salle wana yo kanti bazo pesa bango ofele ba déplacement na bazo sala ba papier bazo beta na ba déclaration bazo sala na presse o kanti ba futa raté kasi papa yesu tata 50 pena ba ko redéfinir ye congolais à 40 ba ko redéfinir ye papa yesu ou bien ezali la jeunesse congolaise bazo botama yani ko yebi likambo lobiko na pesi raison tata kutu ya 50 kutu ba ko redéfinir ye mais o asa komi tata mobimba o azolo bake aboteli Congo bana ba ko redéfinir Jesus mais ba redéfinir ndé bana na ndeko lobi ça jeunesse parce que tata on est sili assez aleki ce que papa yesu neti na likam neti ya ve likia makambo bon makambo via na lobi avant ko nanga ba makambo mususu pona mais eza ngona tina te po bana po sango te to ebi eza ba mususu ba via wana ya ba problème bo na bomba musu papa yesu ngana ebi ve lika na bande musu na Congo mais papa yesu siko ve ba musu boye oyebi bokuta na sonde mais ve lika siko makambo de lobi wana papa yesu c'est vraiment ça normal te bon moni ubeza ngo kozanga mayelo ubeza kindoki te oyebi eza na bat omoni kambo na bagi ya humilité oyebi eza na bat mususu soki ba approcher pona a kende kokota na kati ya cercle moko boye mingi ya ba détenteur ya pouvoir bat mi ba mona ngo kwa chance ozo comprendre le roi na Congo comme un système à chance le repamba bon nde bilo to komi ko vivre na Congo heureusement bat ñu surtout bazandenge wana te eloko ya félicité pe na ba congolais yango wana passé na congolais ezaka ka mabe te eza pe na ba congolais baza malamu mais likambo ezali nde ba makambo na bango ya malamu ezozala étouffé na ba makambo oyo mabe bato sala nango attention mingi alors il fallait pe na ba moment moko boye pe to ça l'émission to parler pe na makambo malamu ya Congo oyo ba congolais baza nango basalaka pour rayonner et pas ya batu pe pas ya ba oyo baza makambo mabe mais bon c'est ça tata wana zane fait divers ayene ko amuser batu aye ko amuser batu historien moko boye abeti ba masolo moko oyo ezaki na sens après batali ici que alliance wana yo ke okota wana eza pona Kabila po yaza la président le bilan soka te candidature n'est pas troisième mandat alingana ko bima wana mais vous êtes déjà trop tard. Bon siko papa yesu moi je ne dirais pas comprenez mon émotion contexte déraillé circonstances ne ba binde ba un non lieu nini na français koto élection bon donc yesu ko mamso ermo bima pe élection bon ya yesu bima bongo siko papa yesu passion yango ebimi après 18 ans ya bon na ebike point mo olingana ko bila makamba bila te mais bato babike comme ils appellent makamba mboka kasi mutango azoba ne makamba buzoba zate toloba makamba buzoba mais papa est sous passion après 18 ans passion dans quoi je respecterai la constitution mais la constitution dit quitte organise les élections les autres vont aller là-bas ils vont postuler toi quitte d'abord passion la passion voilà c'est une bonne passion de quitter. Bon moni chaku national ndenge ba benga kamende azaye mokote toza pe na chaku ya république chaku ya république c'est lui Kabila azo répéter ba makambo bazo yebsaye na batu na yo batanga ba classe minene azo kanisa keza makambo nzela ça fait combien de temps azo lo bakeya ko respecter constitution
pour na muto à respecter constitution à ça ici ben élection te na kati ya délai constitutionnel bazo continuer ko bakaro eza tchaku ebi tchaku bakoyo ko ebisa ye oyebi yo po betaki anecdote na onga pena beta yanga pe mbangumbangu ezali na quartier momboe bazaki mwamba mo bazaki na tchaku tchaku na bazaki na ye sikoyo e bana oleka ndenge nini ye mwamba la komune yala e papicho bon comme par hasard ye pe papicho moteur mabe bon mwamba la papicho babana obangisa ye soda papicho tala soda omona ye azobanga papicho tala soda abana kobanga siko après aye omona ke boba na obangisa ye ale a changer esprit so c'est papicho tala soda abi tufia soda ngo papicho tala soda abi tufia soda ngo siko tchaku na bango ayoki nyonso tchaku amati likola nzete na pena mur ale tchaku abandi répéter makambo wana soda pe nzoka bana koleka na ye na nzela na mundu soda ayoki ndenge wana akoti na lopango wana bifo bo bimiselanga papicho wana ti ba ekolakisa ye eza tchaku mutu abana ekoloba ndenge wana ozomona na kabila azobana ye makambo ka ndenge wana makambo esi elekaki oyo efale donc nayebi te ndenge moko lobi yango moba buzuba piso eleki tro so bozolobela yango bo eza kaka eza na ntina te quoi. Alors papa dernier point machine à voter namoni machine à voter na tikaka mpona émission ego yana lobelanga makambo batatine papa ba pêcheur bazoboma o bazo koboma o bazo kosala bango nini bazo kokanga ba msusu kutu bazo ko tracasser bango kuna na lac Edouard pona nde bakenda koloba ambisi wana siko papa bata nde ba pêcheur ko aider bango nde pa na bango kotalela nde ta o yebi eza pe même wana Pays-Bas côté wana ou ba benga toujours ba région na Grand Lac ba développer capé politique na bango na ba stratégie na bango awa pona ba côté kuna à partir du ministère des Affaires étrangères awa ce que l'andi pe makambo wana omona donc ozomona keza batu mususu bazo se permettre pour ba luka ko kota na ba situation kuna pa ko luka ko porter soi-disant ba issue ba solution na ponza mais siko na ndenge bango pe bazomonela pe makambo bon ba pêcheur wana to ebi yango bientôt za na ba responsabilité politique ba dirigeant ya malunga ba koki kozwa ba besoin ya peuple au sérieux pour ba traiter yango ba pesa ba réponse ndenge elombani bazokanga ba congolais ba pêcheur ba militaire ba policier bazokanga bango na Rwanda na ba Uganda wana nyonso na ba civil bazoboma pe mais il ne se passe rien côté na biso bazo tout na même pas kotuna bazo sala bango eloko moko te tu comprends soki batunsu bazo baki payer ça occupé eh ben il faut moko pe ko ka bango kotala même soki batala ka makam na ba degré boki ko classer ata na degré moko boy na niveau moko boy bondi ma pe occupation wana et na ba degré msu na ba niveau msusu boloba on est infiltré jusqu'au sommet de l'État. Ndenge moko chef de l'État na biso Mzee Laurent Désiré Kabila ye moko a facilité infiltration wana alobaki. Kasi papa yeso mutu moko boye na yebi kemba msusu ko répondre ngo na kanda to ko répondre ngo na ndenge unga na yebeli yo papa yeso mutu moko boye asala pe awa na organisation ya munene ya Hollande na Pays-Bas na Denar kuna zalaki adviser tuna ngai est-ce que Yannick point de vue na yo mais nga siko nazo tuna yo mais na opesa réponse nanga so to bibi na tuna papa yesu est-ce que Congo c'est un désespoir faut to ba que Congo mboka na bino za désespoir ben ça dépend ya muto ya zo monela ngo na ndinga zo lobela ngo pour soki otali na 1895 tango babandaki okolonize mboka biso soi-disant tango bazo occuper yango wana bon bazalaki pe na opinion ndenge mosusu mais lelo boye sikoyo azoloba ndenge wana ye aza nani d'abord po akende nga mpe bamonaka mpe bamboka ya bango eza mpe désespoir te ye asalaka kuna alobi asali bamoni bamakambo kuna alobi ke tongi tosisa ye kata ngam nazo répondre sikoyo bango pe bamboka ya bango eza désespoir tala nde bazokende même na technologie na bango kano ekobeta un jour abomaka nyonso to elali eza mpe désespoir yokanisi espoir soki espoir na bino oyo elikia
aboteli bino banati. C'est ça espoir, non? Faut bota. Bango bazo kende wapi. Merci papa Yesu barana radio lisanga zaki ya bino Yannick Abo Matono. Papa Yesu mot de la fin. La senga merci. La sepeli su ndeto sai no radio munde na za l'aise. Ozanga te ko yaka mambala moko. OK, tokutani papa Yesu tokutani ka. Dans 2 semaines. OK, merci. Ciao. Ciao. Pakani mawazo